bana nzambe haleluya iska nyonso oyo zotala biso na émission oyo ezala na WhatsApp ezala na Facebook ezala na YouTube nzambe apambola yo na kombo na Yesu tem na biso lelo oyo toyaki na ngo eza mwana na ngai telema kolala te ata ndenge nini bakangi église ata ndenge nini balobi biloko kolia eza te ata ndenge nini soki balobi ata bato bazokufa na mboka donc zala courage kotelema isika nyonso ozali obandi kosolola na kosambela makasi po nzambe aza likolo azomona biso ayebi pasi nyonso oyo tozomona na se ya mokili oyo yango nde abandi koyebisa biso na teme oyo totelema isika nyonso tozali tobanda kosala nini kosala eloko oyo nzambe alingi na kati ya mokili oyo tobondeli na kombo na Yesu nzambe tokomisi yo nzambe oza nzambe motu moko akoki na yo aza te nzambe yo nde moto oza likolo se eza bato na yo baza na se awa yo nde ozokontrole likolo na ya se nzambe makambo nyonso oyo ozeleka na se ya mokili oyo nzambe yo nde moto oyebi biso toza bato biso toza bana na yo nzambe sunga biso na makambo nyonso oyo okolakisa biso na kati oya mateya oyo lelo na pokwa oyo nzambe bato nyonso oyo bazolanda biso na bato nyonso oyo bakotala biso na émission oyo nzambe tozobelela yo na minute oyo iska maloba oyo ekokota ekobota mbuma maramu na kati oya bomoi na biso na kombo na Yesu tobondeli amen tem na biso lelo mwana na ngai bana nzambe kolala te nzambe aza likolo azomona biso na makambo nyonso oyo tozosala na mokili oyo ata soki balobi bakangi église eza yango te okopoya na esika nyonso ozali nzambe aza likolo tokena na teme na biso tokena Ephésiens 5:14-17 Ephésiens 5:14-17 na kotanga na anglais na expliquer na lingala pour on comprendre la biso bien ndenge tozokende na émission na biso donc 5:14 elobi boye yes everything is made clear by the light. This is why we say, wake up, you who are sleeping, rose from the dead, and the Christ will shine on you. So be very careful how you live. Live wise, not like foolish. I mean that you shall use every upright you have from doing good, because those are evil time. So don't be foolish with your life, but learn what the Lord wants you to do. Amen. Iska totangaki awa ebandi koyebisa biso yes, everything is made clear by the light. Eloko nyonso oyo nzambe asali yango na lumière oyo asalaki yango nde esengeli eloko nyonso olingi osala na mokili oyo yango nde abandi koloba tolala te tolamuka esika nyonso tozali
alobi totelema isika nyonso tozali donc tolala te soki omoni mutu akontinue kolala isika ye moko azali yeba ke mutu wana aza mutu ya masumu mutu nyonso oyo alalaka donc place nyonso isika akuti eza na kati ya mosala na ye eza place nyonso ata na kati ya eglise yeba ke masumu izeroko mutu wana ezozongisa ye nsima place oyo totangaki soki okei na verset 15 abandi koyebisa biso lisusu te so ozongi na 14 wana alobi welcome you who are sleeping rose from the dead and the Christ will shine on you. Yonde ozolala lamuka isika nyonso oyo ozolala donc na kat oya kokufa alobi lamuka nzambe aza na lumière oyo atiaki na mutu na yo tokei na 15 alobi susu so be very very careful how you live zara na mayele na ndenge yo moko ozo vivre na se ya mokili oyo live wise not like foolish tambola na mayele pona bongo ina yo kotambola lokola mutakizembi te meant that you shall use every uplight you have for doing good because those are evil time. Na sario ozara na nyonso po ozara nini obanda kotambola ndenge nzambe alingi po na nini po mukolo oyo tozana ndo ezaya ngunga oyo ya suka ya mokili donc ngunga oyo ya mabe eloko ya mabe ezotambola na kati ya mokili verset 17 alobi so do not be foolish with your life kosakana bomoi na yo te but learn what the Lord wants you to do kosakana na bomoi na yo te kaisa nanu tala nanu eloko nini nzambe atindio na mokili oya kosala nzambe ayebi tina atindio na mokili ayebi ndeye ye moko atindio na se ya mokili oyo kosakana na ya bomoi na yo te komona mokili oyo eza isika okoya kosala ndenge olingi nzambe ayebisi yo makambo nyonso ya lobi lamuka isika nyonso oyo ozolala nzambe ayebi problème na yo ayebi ndenge ozotambola na sa mokili oyo ayebi ndenge yo moko ozokamba makambo nyonso oyo apesi yo na kati ya bomoi na yo soki tokei lisusu na Isaïe 60 verset 1 alobi Jerusalem get up and shine your light is coming the glory of the Lord will shine on you alobi Jerusalem get up and shine your light is coming the glory of the Lord will shine on you Jerusalem oyo Jerusalem oyo tozomona oyo ya Bible azoyebisa biso eza mpona bomoi na biso alobi telema isika nyonso ozali
lumière na yo ezoya esika nyonso oyo ozali vraiment lumière na yo ezoya po aza nini apose na mutu na yo lumière wana ezali eza kaka lumière oyo okutilize kosala mosala na se ya mokili oyo lumière oyo tozoloba eza lumière moko oyo ekomema yo na nzela oyo ya mosusu lumière oyo eza lumière oyo Nzambe apesi yo na kati oyo ya bomoi oyo ya yo yeba ke bato nyonso bayaki na mokili oyo bayaki na buji soki otali buji oyo tozoloba oyo tomonaka oyo tozwa kotiaka na ndako tomonaka mutu nyonso oyo ayaki na mokili oyo ayaki na nini buji nani akotia lumière wana eza ngai na yo soki totiaki lumière wana te donc moi lumière wana epela eza te buji wana osimbi na maboko yo moko osimbi buji na maboko nani akopelisa buji eza ngai na yo yango ndebi babandi koyebisa biso iska nyonso tozali tosala nini totelema tolemba te tobanda kosala nini kosambela kobondela kokende koteya evangile soki yo moko oyaki na buji sans lumière okomona mwaye yo moko oke liboso eza te yango nde bible azoyebisa biso awa alobi telema iska ozali ata ndenge nini telema iska ozali mpo Nzambe azoya koutilize yo mpo asala nini amema yo na nzela ya mosusu donc nzela mosusu okende na niveau oyo esengeli osala nini okoma Nzambe ayebi ndenge biso toza na se ya mokili oyo makambo nyonso oyo azoyebisa biso eza makambo oyo Nzambe alingi atie na kati na biso alingi eloko nyonso mwana ebima ebota mbuma maramu na kati na biso mpo atrise biso kosala nini kosala mosala na se ya mokili oyo yango nde abandi koyebisa biso alobi telema iska nyonso oyo ozali kolala te mutu nyonso oyo arali aza lokola mutu oyo akufi deja soki mutu akufi Nzambe akotilize ye susu te yango nde abandi koyebisa biso ke telema iska nyonso ozali tika koloba makambo moko eza na ntina te ekofuta yo te soki otali na miniti oyo bato mingi eza na paster bakomi koloba eloko moko eza na ntina te bakoti na politike bakoti na makambo ebele donc oyo ezosepelisa Nzambe te Nzambe ayebi ntina oyo abengi yo na mosala oyo oza na yo donc banda kotanga bible na yo butu moi obanda koyeba eloko bible azoyebisa biso lelo ndenge Nzambe azoyebisa biso yango tika koloba eloko moko eza na ntina te soki okoti koloba eloko moko eza na ntina te na nzela wana okomona bato bazokoya na nzela mosusu Nzambe azosenga yo lelo bien aimé tika koloba eloko eza na ntina te tokomi na ngunga ya suka tokomi na suka ya mokili eloko ya mabe ebanda kosalama Nzambe apesi biso chance na 2020 oyo banda 21 banda 21 komata tobanda komona eloko moko ekobanda kokamisa bato yango nde abandi koyebisa yo na miniti oyo telema tanga bible na yo banda koteya maloba Nzambe kobanga na yo te Nzambe alobi iska nyonso oyo oke koteya maloba na ngai moko na kotia makambo nyonso oyo koloba na monoko na yo
Iska nzambe alobaki eloko oyo mpona nini yo moko obanda kobanga. Kobanga eza eloko moko eza na ntina te. Eloko nzambe alingi na kati ya bomoi na yo, l'argent bomoi na yo ekoma nini bien. Soki oke na Romains 13 verset 11-14, Romains 13 11-14, say this, because you know that we live in important time. Yes, it is now time for you to wake up from your sleeping. Our salvation is near now. Then when we first believer, abandiko ebisa biso boye. I say this because of you know that we live in important time. Abandiko ebisa biso boye arobi. Toyeba ke oyo tozo vive na se amokilo oyo eza Yasuka. Yes, it is now time. Oyo eza ya maramu toza na ngona militi oyo. Esengeli yo moko otelema iska nyonso oyo ozolala. Donc telema ramuka komona oyo mobunza na biso ubia mokonzi na biso ekomi pene. Nzambe azoyebisa biso oyo bien aimé po biso tosala nini to comprendre eloko oyo ya Bible azoyebisa biso. Tozomona eloko ebele ezokende ezotambola, tozomona ngo tozoloba o kitoko o boye tozosepela na ngo o na biso ezosala nini ezoleka. Iska nyonso ozali telema kolala susu te lamuka. Nzambe azobondela yo bien aimé. Soki omoni mutu azolala yeba ke mutu mwana za mutu masumu. Otiki makambo nyonso yo moko ozosala nzambe atino na sa mutu yo po osala. Okoti na nzela ya mususu. Eloko nyonso mwana ezosepesa nzambe te. Esengeli eglise na biso na kati ya Kinshasa esa nini etumbola to ekende liboso. Bon awa tozokende kaka soki omoni ondrike soki otali bato ebele bazo comprendre te. Eloko ezokende na kati oya eglise na biso na Congo awa. Iska nyonso ozali, iska nyonso ozosala mbeba, iska nyonso ozosala masumu. Mwasi oyo aza mwasi na yo te yaka tovanda nyonso mwana oza na ngo tika yango yango nde Bible azoloba oyo toza na ngo eza oyo yeboka azoyebisa biso tika makambo nyonso mwana ekofuta yo te. Oyo makambo politiki oyo toza na ngo nyonso tika yango ekofuta yo te. Makambo oyo tozomona oyo nazomona ngo eza créé eza créé donc tika makambo nyonso mwana ekobo donc e makambo kipede ba eloko nyonso mwana izeroko ezo kanga yo na se donc yo moko ozolala na ngonde azoloba lamuka taya maloba nzambe bato ebele oyo na kati ya oyo ya mboka na biso oyo eloko eza na kati ya mokili ememi bango na nzela mosusu. Bango nde bazosala eloko nzambe atindi bango basala te. Eloko bango nde bazosala eza kaka eloko eza na kati ya motema na bango. Soki totali na miniti oyo tozomona eloko ezoleka na kati ya eglise nyonso tozomona nge eza normal. Telema eza normal te. Nzambe alobi jijima ekobanda na eglise. Donc après église ekoti na famille. Soko omoni na ngunga oyo toza na ngo eza nzambe atelemi na kiti na ye kwaza nini aya kofongola eloka mabe oya batu bazokota na kati eglise bazozwa eglise kosala nini kocouvrir
donc makambo na bango. Jérémie 33 verset 3 lobi tambino boko bondela ngai ya soro nako fongola bino misu bino bobanda komona eloko ezoleka na moririe soki otali na kati ya eglise na biso na minute oyo mawa mingi mawa tomonaka eloko moko ba oh video esalami oyo abandi koyebisa eza montage oyo abandi koyebisa te bien aimé makambo nyonso wana ozomona esala yo olala te lamuka eloko ebanda kosalama bato mabe bayaka eglise bato malamu bayaka eglise eloko eza kuna eza nzambe nde moto osala nini akojije motu lamuka isika yo moko ozotombe lamuka isika yo moko ozokoya nzambe azobenga yo lero bien aimé lamuka na makambo nyonso oyo ya mabe oyo ozosala ozokende na nzela ya mabe oza kindoki ozokende na makambo ya mabe na sa ya mokili oyo oza na kipede lesbianisme makambo oyo donc ozosala lamuka yango nde bible alobi mutu nyonso oyo aza kolala eza mutu mwana akufi deja lamuka toza na yo na ngoyo mutu oyo akufi ya ye esili deja toke na Jean 5 verset 27-30 Jean 5 25-30 Jean 5 25-30 Believe me, an important time is coming. Yokengai area suka ezoya. That time is already here. Elwana ekomi deja. People who are dead will hear the voice of the Son of God, and those who listen will alive. But oyo nyonso oyo bakufi bakoyoka kombo voix oyo nzambe Yesu Masia bango nyonso bakosala bakosekwa soki ozosala mabe ozosala beba ozolia mbonga batu ozokende na kipede ozokende na lesbianisme yaka tovanda na ndako na yo omoti bana okokotika bango na kati ya wenze mwana akomi faser makambo nyonso oyo ubien oza na zemi okeke olongola zemi ozotia bato poison oza na kisoloka oza na nganga makambo nyonso oyo mwana bandi koloba mwana oyo azoyebisa biso yangoyo donc mutu nyonso aza na droit na ata kosala nini koyoka donc tan nzambe azobelela ye tika masumu na yo bima na place mwana iska ozali donc yango nde bible alobi mutu nyonso oyo ayoki mungongo ya nzambe akosekwa na mabele iska ye moko asali nini alali ndenge nzambe azoyebisa yo makambo oyo iska nyonso oyo moko olali ndenge ozoyoka maloba ya nzambe nzambe asala nini atelemisa yo place nyonso wana olali mutu nyonso oyo azosala mabe nzambe aza na droit kochange bomoi na yo bomoi eza eloko nzambe azoyebisa biso elo toza nango eza ere ya important tokomona elo oyo toza nango eza ere bible azoyebisa biso tolanda maloba nzambe totika makambo oyo ya masolo oyo eza na monde oyo toza nango verset 26 ebandi koloba life coming from the Father himself bomoi eyaki na nzela ya
tata oyo nzambe. He said, so the Father, he also always the Son to give life. Nzambe asali makambo nyonso don bomoi oyo tozala ngo apesi yango na nzela oyo ya mwana na ye po biso tozala nini tozala bomoi oyo ya lobiko. Verset 26 alobi, and the Father he gave him the power to judge all people because he is the Son of Man. Apesi nguye nyonso oyo akozu akojije biso nyonso na makambo nyonso ya mabe tosali yende aza mwana oya nzambe ya solo. Iska nzambe apesaki mwana na ye nguya na makasi asala nini ajije biso na sa ya mokili oyo po ye aza mwana na ye yebake iska nyonso oyo ozosala mbeba tika yango. Verset 28 said, do not surprise at this. A time is coming when all people who are dead and in their grave we heard his voice. Verset 29. Then they will come out of the grave. Those who do it good in this life will lose and they have eternal life. But those who did evil will last to be judged guilty. Nzambe apesi mwana na ye makasi kwa asa nini ajije. Batu nyonso oyo asali eloka maramu atamboli na nzela ya maramu na mokili oyo kokende eglise sana problem te ozo kende eglise ozo sara eloko nzambe ube Bible mimi na maboko ezo yebisa yo yoka na explique yo eloko moko na zomona na pays oyo ezo pesa ngai pasa motema mutu akokoka koya kodefa mbongo epa na yo na mboko yo oleti ye moko azokisa mbongo mwana ndege ye moko adefi yango ye moko akolenga obosa na mbongo mwana ye afuta mbongo mwana susu te. Nzambe awande ezokale yo eloka mabe nyonso oyo ozosala ta mutu mwana akokufa ata ayoki oya fanfa ebeti okomona mutu mwana akotika lisika nini azali pona jijima bo oyo asali eloka maramu na kati ya bomoi na ye akosala nini akosekwa kosala nini okende epa Nzambe. Verset 29. Then they will come out to the grave. Those who did good in this life will lose from the eternal life. But those who did not do evil will lose to be judged guilty. I can do anything also. I judge only the way I am told. And my judgment is right because I am not trying to please myself. I want only to please the one who sent me. So ki totali jijima ya Nzambe. Yesu alobi na yaki na koyeko jije. Izako jije po batu baba na kokumisa ngai ubien na bana kokumisa ngai moko. Te alobi na yaki ko jije po ndege ekosepelisa oyo tata oyo atindie
na se ya mokili oyo. Iske nyonso oyo ozolala lamuka awa ezoloba mpona jijima ezoyebisa biso mpona jijima oyo ya Nzambe. Yango nde na bandi koyebisa yo ata ndenge nini soki yo moko osali mbeba okufi juu ya jijima aple ya jijima okomona soki okoti na lifelo ou bien okoti na lola iske nyonso oyo okokuta oyo yo moko okoloba ke Nzambe aza malamu. Ata oza na kati ya lifelo moto ezozikisa yo okomona ke Nzambe aza malamu. Ndenge Nzambe azoyebisa biso makambo nyonso oyo awa azotalisa biso makambo ya jijima. Bien-aimé, iska nyonso oyo ozolala lamuka iseloko oyo ye moka yebisi biso. Nzambe ayebi ntina oyo azoyebisa biso makambo oyo na minute oyo. Toyebi makambo ebele ezoleka na mokili oyo. Zala prudent eloko nyonso ozosala. Nzambe ayebi ntina oyo abengisi yo mpona mosala oyo. Bato ebele baza na kati ya mosala oyo ata ndenge nini bazosala mabe pasteur bazotefa mbongo bazozongisa mbongo te. Bazolinga oyo ozwa mbongo losebeka na maboko na ye. Yoka Nzambe azalika azomona yo. Bato ebele bazokende bazolala bana basi oyo bayaka na kati eglise na bango. Nzambe azoyebisa lelo naza likolo oyo oza na se nazomona makambo nyonso ozosala. Bato ebele bazoke kozwa nguya na mai po ababa na kende kosakola po eglise ebanda kotonda nazoyebisa oyo verite na minute oyo toza nango eza ngunga oyo koteya baloba Nzambe eza ngunga oyo ya miracle te. Ozosala miracle po bato batonda na kati eglise na yo etali yo. Soki osisi miracle nyonso ozosala ou bien bato pasteur ebele baobota bato lopango na bango bazobota bato basi na bango donc makambo ebele ezosalama na kati ya mokili oyo. Nzambe azoyebisa bien-aimé lamuka eske ozali lamuka eske ozali bapasteur ebele baboti bana lebanda mwasi na bango bayebi te bana bazepa mama mosusu bakayisi ke eza normal bon yo oza pasteur ozokanga eglise ebele ozokende na ngo kende oyebisa mama na yo luka mwana wana ayepa na yo jijima ya Nzambe ezaka na mutu na yo. Yango nde Nzambe abandi koyebisa biso lamuka iska nyonso oyo moko okoyaki iska nyonso oyo moko olali Nzambe ayekosala nini kotombola yo na place mwana po yo moko osala nini olamuka. Lamuka makambo ebele ezosalama na kati eglise sacrifice ebele ekontinue kosala na kati eglise mpona nini oyebi Nzambe oyo abengisi yo te oyebi Nzambe oyo ozosalela te oyebi Nzambe oyo ye moko alukaki yo na nzela na yo ake kobimisa yo don na minute oyo bandi koyebisa Nzambe naza na moyele koleka yo. Nzambe ayebisi yo bien-aimé lamuka. Bato ebele batiki mwasi na ndako baza na quelque part baza na basi mosusu baza na bana mosusu mwasi ayebi te oyo ayebi te bazokende kaka nde mwana nazoyebisa lelo na bino soki okendeki kokanga na mutu moko o abala ngai o mpona mbongo aza nango boya abala eja ozomoko eza yo te yaka tovanda na bango ere nyonso bato mingi bakayisi ke bato bazokondene ngai na ekambo te mpona koyebisa o le verité. Donc eloko toza na mokili oyo soki nazosala mabe yebisa ngai mpona chanje bomoi na ngai iska nyonso ye moko ozosala mbeba yango nde Bible toyebisa biso na minute oyo lamuka. Nzambe aza likolo azomona yo lamuka iska nyonso oyo okufi bakundi yo yoka mongongo ya Nzambe osekwa na place mwana. Nzambe azobenga yo lelo bato ebele basi ebele balingaka kokweyisa pasteur évangéliste paapu bedo makambo nyonso bishop archevêque alingasa nini akweyisa ye mpo baloba ke o donc ngonga Nzambe esali nini akweyi
nzambe aza likolo azomona yo azobenga yo esika nyonso oyo moko oboyaki telema kolala te ozomela masanga ebele tikango ozobima na basi ya bato kima ozoringa omela diamba kokiri tika yango eza bien te ozosala business nango tika yaka tovanda mema mwasi na yo bokende na ye epa papa na ye bosala na ndot boke na commune boke na église bapambola beto makambo nyonso mwana oyo ozosala yaka tovanda soki ovandi nango okufi ozokende lifelo bato ebele basalaka aventure na kati église moko boye soki natalaki ndenge aventure ezoleka na kati église nazovanda nazoseka osaliki ndumba oye otie mbongo na kati ya mabunza oyo ya église nzambe aza likolo azomona yo tika makambo oyo nyonso oyo tozosala ekofuta yo te eloko ekosala eza kofrape yo nzambe azobenga yo lelo bien aimé telema iska okoyaki nzambe aza likolo azomona yo ata ndenge nini nzambe azomona yo bien aimé telema iska okoyaki iska nyonso oyo ozosala mbeba yango nde bible azoyebisa biso lelo oyo eza jijima oyo yesu masiya azoya nango bon biso toyebake nzambe aza nzambe ya solo tan yo moko oza na bomoi oza na chance ebele kosakana na bomoi na yo te kosakana eloko nzambe apesi yo te nguya nyonso oyo nzambe apesi yo kosakana na ngo te landa nzambe ndenge nzambe ye moko abengisi yo na mosala kosakana na makambo oyo nzambe ayebisi yo te bato ebele bayoka voi nzambe te balobi nzambe ayebisi ngai bien aimé tala kaka bokotisi groupe moko na kati église bazozonga koyiba bato nzambe aza likolo azomona bino nazoyebisa oyo la vérité soki ndenge nazoteya yo nazoteya ngai moko toza na mokili ata mutu moko aza 100% te toza même combien pourcent bon nzambe akobanda kosala nini koyokela biso bokolinga te komona masumu mpo yo moko continue kosala masumu na place wana kolinga te komona masumu yo moko okontinue kosala nini kosala mbeba na place wana nzambe akolinga ngo te bien aimé nazoyebisa la vérité telema iska ozolala telema iska okufi nzambe azobelela biso alobi na Ezekiel 37 verset 6 tire 11 tosakola mokwa nyonso oyo ekufi esala nini ezonga na bomoi lisusu ata soki bakangi église yango nde ozonga na kati ya masanga ata soki bakangi église yango nde okobanda komema basi ndenge olingi ata soki bakangi église olobi nalembi na ngai te iska nyonso oyo mbebe ezali sala nini telema mwinda nzambe ezaka na mutu na yo eza na mutu na yo bien aimé mutu akufi aza na chance su te yo nde mutu oza na kati ya bomoi oza na chance ebele tika makambo ya masumu yango nde bible azoyebisa biso awa tika masumu landa maloba nzambe akobikisa yo donc akosala yo eloko moko yo moko okokomprendre te ata soki balobi nzala ezali donc porte na ye eza polele nzambe ayebi ntina oyo azoyebisa biso makambo oyo bien aimé iska nyonso ozolanda biso nazoyebisa yo na minute oyo nzambe alingi yo makasi tika makambo ya mabe tika mabe continue kokende na nzela ya nzambe oyo akufaki yesu masiya nzambe atindi mwana na ye na Jean 3 verset 6 alobi mutu nyonso oyo Jean 3 6 soki otangi yango mutu nyonso oyo andimeli ngai akokufa te bo ye akozala
bomoi lobiko ndeye moko atindi mwana na ye po alindi biso makasi ya ngonde atindi mwana na ye aya kukufa pona masomo na biso yonde ozoki na kata masomo mwana eza malamu te azoye biso na militi oyo nzambe asonga biso na makasi na ye soki eza makasi ya nzambe te tobanda kokoya po nazosambela yo nazoseka yo te po okoyaki Paul alobi iska omotaki na nina mata soki na koyi koseka ngai te donc tia maboko sa nini omatisa ngai ya iska moko kokoyi susu ngai moko na sa nini na komatisa yo yango nde eza ntina tozote ya maloba nzambe yoka biso kota na YouTube okomona ndenge tozote ya ere nyonso toteyaka na ngre toteyaka na nengala yoka biso yoka maloba nzambe nzambe akoya kobikisa yo mutu nyonso oyo ayoki maloba nzambe azobika makambo nyonso ezosala na se ya mokili oyo nzambe ayebi makambo nyonso wana bien aimé nzambe ayebi ntina oyo abimisi teme oyo apesi biso lelo otopatadia yango lelo na kombo na Yesu tobondeli amen tobondela nzambe tokomisi yo nzambe oza malamu ata mutu moko akoki na ya nza te nzambe tozobelela yo na maloba oyo opesi biso lelo na ndenge yo moko osali biso tozala tomona juna ya lelo na ndenge yo moko osali po tolamuka iska nyonso tokoyaki na mbeba nyonso oyo tozosala na masumu nyonso oyo tozosala nzambe tozobelela yo na militi oyo tozoyebisa oyo nzambe libisa biso na makambo nyonso ya mabe oyo tozosala oyo ezopesa lokumu te nzambe tozobelela yo na militi oyo limisa biso nzambe yo nde moto oza likolo oyo toza na se ozomona makambo nyonso oyo tozosala iska nyonso tozosala mbeba yo moko ozomona yango limisa biso juu tokoyoka o ndenge tozoyoka maloba na yo biso tolamuka iska nyonso oyo mwana tozolala iska nyonso tozosala masumu iska nyonso tozosala mbeba na kombo na Yesu tobondele amen kombo na ngai eza evangeliste Ephraim Christian Ofodom na uti na église anglicane Saint-Pierre anglicane commune Kalam adresse na biso eza numéro 11 Basalakala commune Kalam iska tozalaki tokumisa nzambe asalaka eloka monene mpona biso soki olingi osambela mpona biso okoya kuna soki olingi oya eza na kote ya ekole oyo ya mosengo parapara ekole oyo ya mosengo okokuta biso da etaje eza kuna toza na se nango tozosambela nzambe oyo ya solo oyo ezolasa biso makambo nyonso wana makambo oyo tozomona bible tozomona yango nzambe amona biso nzambe amona yo nzambe asimba yo mpona semaine oyo okomona eloka mabe te na kati ya bomoi na yo te nzambe akotomola yo likolo na kombo na Yesu tobondeli amen shalom